Mpote la balandinho surtout, il y a Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakoki. Oh, les Adasa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Avant na bandosa l'analyse nanga, na otie la bino cause. Oh, loko, oh, ezosala ke mishwa finga mamakasi boy. Oh, bakoti si di nana na kati ya guerre oyo. Juste kaka po na voice oyo ya mukie. Boyoka pre, boyoka analyse nanga. Ana liboso akimandako abunga kaka kenda ko e destination koni. Oh, ya mibale ndenge moko likambo nyoso karaka koloba ndima kaka wi. Oh, ya misato mwa malamu atosaka igwe. Ngamba kota eloko. Nzembo ya pamba o Michou ayembi e créele Michou ba problème. Nyonso wana likolo kaka ya nzembo asali na ebe spectacle belete. Kaka pona Michou ayembaki nde epesi bango kanda. Nde esali ke di nana asangana na ba pede nyonso ya famille maboma elongo na mama na bango bakoma kwa atake. Mwana na ba réseaux sociaux nyonso Michou azosala ekomi bango babandi koloba ke Michou kutu dina na mutabimisa yo ondima yete lelo nangina yebisa bino vérité o eza caché na sima makambu ya deux parts ya Michou Mbembele na kati ya D2 télévision. Michou Mbembele alongwa na epa ya dinana eza paske teke azaki na posa kolongwa mais tellement ko soane lekaki tellement ba problème lekaki mwana zala na kimia te tout le jour eza ka ba vandisaka ba tunisaka makambu Sarah Masiala bandako yoka zuwa ya dinana ndenga zalaka na Michou toza la sincère to lo ba vérité abandako yoka zuwa ya dinana ndenga zalaka na Michou tangu bazuwa ane komi koleka nyonso Sarah zaka kakolukela Michou ba problème nyonso ko sala manakati ya D2 télévision ezaka ka Mbembele ezaka ka Michou Mbembele nepe Michou aye komona trop c'est trop. Trop c'est trop, ba humiliation elekaki, ba kozalaka ke nyonso ba vandisi etunisa. Nyonso zalaki yo lobaki ozongisaki. Nyonso na likolo ya bombanda ya Sarah na Nadine na ya Nadine ndenga benga kaye. Ba zuwa na ya bandako yoka pona ya Nadine esali ki akoma na kanda ya Michou. Bana wana nyonso zomona bango basalaka na D2 télévision ata mwana moko te abima. Ba comédien ebelende baza bongo so botuni bango ba ebisa bino ata pièce moko ya kala o Michou a joua na kati ya dinana ezate ba yebi angote ba yebi kombo na ngote Michou ndenga zalaki bongo epa dinana ayebana kite batu ba yeba kiete ba comédien ebele tango babanda ko kendo tourner kuna pa dinana ba omona Michou ba moni fi moko apembe mwasi kitoko bazo sepelane mais en tout cas yepa zaki na mwa frust wana tourner na bango pour donc ayebana kite en fait ayebana kite yango bomoni ke na chaîne na yetanga sala émission batuna yesoko wuta wapi aboya kotanga komba dinana parce que après départ na ye dinana futa ba chroni mama futa ba chroni papa ba pede bango nyoso ba bimaki pona koya kofinga Michou Mbembele pe na moma onde tozoloba bo Michou auti kokunda papa na ye asali Nadine eloko te mais atindi bato ba finga kaye na ba compte na ye bazosala be Michou bazoloba bozondima kutu mama oyo abimisa ote bongo lobi okondima sila en tout cas sila zala mayele na Michou réponse na bino yango sila kozala mayele na Michou te parce que Michou aza mwana na ye Michou soki lelo komi kozwa ba trophée eza pona sila bisalu Michou tanga zaki na epa dinana ayebana kite ndeti ngai natikala koyeba Michou epa dinana te ba comédien bele soko tuni bango to moni Bijou la reine mbiyaka na monzoyo aleki alobi nini pa na émission lekechu Congo Liziba TV alobi très bien que atikala oyeba Michou epa dinana te même atanga na tikala oyeba Michou pa dinana te alors succès ya Michou e wuti epa sila bisalu
biso tozalaka boye tozolinga Michou parce que aza na mams tozolinga Michou parce que aza Abakouk soki tomoni ke komi ko changer biso pe to changeaka mais tozondima na komona kaka Michou boye aosala sila bisalo mabete totieli maboko na moto te mais akozala reconnaissante toujours ke eza sila nde mutu asala nini abimisa ye na monde ya théâtre sila nde mutu apesi Michou makambu po Michou azwa makambu lelo po Michou ayeba na lelo bino nyonso bokoma kotanga Michou biso pe Abakouk tokoma kolinga Michou c'est sila bisalo Beckham la maman des Abakouk soki sila azalaki te Michou pe ngaka yebana te eza ndenge tozotanga boye na naza na bana ebele mais bana ngo bayebani te toyebi bango te batanga bakombo na bango te alors botika ko étouffer mwana dina no za mokolo se respecter tolingi ko ya likolo makasi te lelo eza dimanche bo se respecter mutu na mutu garder bandi na ye Michou ayembaki nzembo na ye ayembaki yango pona mutu te azaki osala makambu na ye et en plus pe Michou aza 3e mwana ya SBT avant Michou ya bana bazali boso ebele bomoni nda mbrouye bino alors bozala calme mutu na muta garder bandi na ye mwana uti kolela papa na ye même pas un mois bobandi déjà botika mwana azala à l'aise merci Ana liboso akimandako abunga kaka kenda ko e destination koni oyo ya mibale ndenge moko likambo nyonso kaka koloba ndima kaka wi oyo ya misato mwa malamu atosaka igwe ngamba kota eloko ana sila bisalo babinda kundenda engalisa mams de mams si mams no baki oza problème ate mams Nazatana problème ata mams bino wana biloka mams tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV boso takaba pib na biso te s'il vous plaît les Abakouk mama Adassa yaka ko lelela bino te botindela nga mbongo bo pesa nga boy bosongisa nga boy non eloko na osenga bino les Abakouk les anges adorables de notre maman boso telenga ba pibité na ba pibi wana nde salaka ke toyela bino toujours biloko kitoko d'émission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les Abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les Abakouk de SB je vous aime tokutani na émission Oezoya bye.